je crois que mingi bayebaki ke baye pona bazwa mibali ya poto. Là na oloba ba jeune garçon nyonso bayebi. La majorité, si vous voyez que bandeko na biso, là je vous le dis, non, je suis en train de parler. Non, 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 non. Nazo loba. Yaya tokata. Babandi d'abord swana. Babandi te. Asilisa hein. Mbote bandeko na biso nga mundele madesu toye lisusu nanga ye wana dre ya bandi ya beta bomo masuko. Hello everyone. Anglais lisusu. Nzambe. Bayoki balobi, how are you? Ba comprendre. What did you say? Oh. Bon, émission msusu yango tolingi to banda. Avant que to bimisa moi si bo comprendre des émissions. Ok. Bon, so bo to we lo rappel masadi bolingi ti so bo bana lo rappel bolingi. D'accord? Ok. Bo bimisa moi si wapi ye, bo betele maboko. Ça va bien? Ok. Bon, mère Christelle azaki déjà awa. Yebisa bango kombo na yo, âge na yo, outa wapi pe ovanda wapi, ovanda wapi, osala nini na vie, pona bato bamonaki yo te. Kombo na Christelle, naza 22 ans. Nafanda na Limete. Osala nini? Osala te. Osi omoni déjà, malheureusement, bato nyonso basi toboli eloko ya pema. Yaya, kitoko te. Aza kitoko. Kitoko te. Aza kitoko. Alors, bon. Neza boye bango nyonso basi batoboli eloko ya pema, totuna bango déjà ba question pona nini batoboli eloko ya pema. OK? Ya toyo. OK, bon, Ridi. Pona nini otoboli eloko ya pema pona sœur na biso Christelle. En vrai, nalinga basi minene, baza un peu grâce qui. C'est tout. C'est seule raison. Hormis cela, elle est bonne, elle est belle, elle est de belle taille, mais elle n'est pas grasse. Yaya, abia linga moi. Okay. Aluka moi. Okay. Pona yo otali omoni boye. Azamwa moto ko sepela nae. Et pona nga mwa mke. Ok. Yaya, olobini. Siko Christelle, yozo luka mubali ya âge nini? 30 ans. 30 ans. Nzambe. Ok. Bon. Toke, na boye tout dessus ba question, na boye na ba problème. Bon. Ndeko na biso deuxième yo to tuna ye. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi, uta wapi? Ouais, naza Njilwa, kombo na nga Victoire Luzolo, naza artiste. Pona nini otobelo rapem? Ouais, nalinga basa pembe. Moi sa pembe. En plus que azana taille, azana matos panga na linga. Moi c'est moi matos. Moi du mukie, Siko ya azana matos te. Ya matos. Azana matos mais azama mwandambo fale matamo mukie mais c'est quoi ça en fait. Toke. Bon. Ndeko na biso, troisième ndeko na biso, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Kombo na nga Didi, naza Njilwa. Naza natanga na académie, naza artiste céramique, naza 24 ans. Ok, 24 ans. Pona nini otobelo rapema pona sœur na biso Christelle? Bon, en bref, elle n'est pas mon style. Elle n'est pas ton style. Juste comme ça? Ouais. Tu peux dire encore plus? Non. Ok, alobi oza style na ete mais ndenge ye alati boye ndenge aye liboso na yo. Aza style na yo. C'est bien l'été. Moi mke pananga. Christelle. Oza makambo. Yaya. Tomeminga muneto yi mwasi wazo resisi. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Kombo na nga David, navandi na Masina, na 23 ans d'âge, na étudiant. Pona nini otobelo repema na, pardon. Pona moi si, biso to ba mike. Na âge on appelle na mona ye abenga nga moi mke. Donc Aza 23 ans, ya moi mke pe. Donc ndenge aza boye vraiment alati bien, alati pe na chemise na ma cravate, on dit maete. Baguna ngate ba shwana ngate. OK. Bon, mon frère, comment vous appelle? Âge na yo, ovanda wapi, uta wapi? Osala nini na vie, pardon.
Oui, bonjour, bonjour. Nga kombo na nga Héritier Stemai, navanda na Limete Funa, naza cinéaste. Ok, bon. Cinéaste eza nini? Silia Cézanne. Nasala art dramatique. Oh. Automatique, ok. Bon, pona yo siko, pona nini otoboli loka pe pona ser na biso Christelle. Bon, natoboli eloko apema mpona sere na biso Christelle, juste kaka mpona habillement na ye, nga alinga mwasi alata sexy, ye alati baveste. Oyoki makambo alobi. Mais, Bon, mais, apréféra basi alata sexy. oh, Ok? oh, sophisticated, no? Oh, you're sexy and Sophisticated. Sophisticated. Alati moi conservatif. Oui. Moi. Alexi pe moi sexy te. Nalinga nzoto mame monana, na ndenge mabe te me namona ndenge décoré. Nde on a biso alobi, est-ce que ndenge ya za boye siko alati boye? Okondima ete te pona nini? babu na nga te bashuka na nga te. La même chose là-bas, siko pe awa. Ok. Yaya. Bon. Christelle, on dit quoi? Hein? Ok, bon, mon frère. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi osala nini na vie? Kombo na nga Sharma Ekanga. Nafani na changu, naza influencer na TikTok na tulikisa ba publicité na page na ngai. Ok, oza âge nini? Naza 20 ans. 20 ans. Et pona nini otobolo rapema pona ser na biso Christelle? Eza una bako s'attendre te, ya wana tobolelo apema. Ok, bon. Charmant, ndenge alati boye. Alati nga amona alati bien chemise, pantalon, na basket ya kitoko. Okondima ete? Amwa mke. Yo âge nini? 22 ans? Ye 20 ans. Donc, aza mwana moke. Akozala mature te. Nayebi te mpona nga amwa mke. Yo kaka bato nyonso bana mikie. Mon frère, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi osala pe nini na vie? Okay. Kombo na ngai Jérémy Mboukou, j'ai 21 ans et je travaille dans un supermarché SK. Ok, bon Jérémy, pourquoi tu avais éclaté les ballons pour notre sœur Christelle? Ben en fait, aza style aza genre yaba mef onga lingara. D'abord premièrement, na teint na ye nga préfère au moins teint clair. Premièrement, face à la présentable, pour moi, il n'est pas présentable en tout cas. Comment ça, elle est pas présentable? Elle a un costume. Je sais pas trop, mais. Là, yo, mon copain, elle a un costume. Et ça lui plaît Bon. bien? C'est, ok, c'est pas ton genre. Alobi, elle a bien té. Yenae, balati ndenge morot. Pas compagnie. Christelle, ndenge o moni ndeko na biso Jérémy elle a bien très bien na montre. Nga kuna na montre a boité. Hein? Okondi maye? Jamais. Hein? Jamais. Tu avais dit quoi? Je sais déjà que Aroloba déjà makamoro oyo. En fait, Otiki na oka. Tondeki na biso kasi nga pe na tiki. Bon, mon frère, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi osala pe nini na vie? Oui, merci. Nakombo na nga Shadrack Mubiala. Nauti matete. Naza ingénieur. Âge na? Naza na 26 ans. 26 ans. Ok. Shadrack, pona nini otoboli loka pe ma pona sœur na biso Christine? Oui, premièrement, natoboli yango parce que bakristian alingaka mwasi ndenge azala. Aza ne bien mais nga alingaka mwasi apembe. Taille S. Bakristian nanga nalinga yango wana. Ye aza nango te. Ayo luka mwasi ya pembe. Christelle, ndenge aza boye alobi aluka mwasi ya pembe, me yo moko ndenge oza boye. Okondima ye? Wana nini? Sepela ete. Ah bon. Ok. Christelle, hein? Pardon, hein? Oh, deuxième fois, suppose. Deuxième fois. Azo se plaka na batute. Azo se plaka na batute, ça, ni. Hein, Christelle? Bon, dernière personne, oh, nabiso, kombo na yo, âge na yo, outa wapi, osala nini na vie? Bon, kombo na nga
Bon, en fait, ouais, Ebaniza chinois, baguette, naza musicien, na Villanova, et puis naza staffer, je venais évangiste. Ok, bon, siko ma Christelle aye liboso na biso awa okrate les ballons pona nini. Bon, le problème, c'est quoi? La façon, nae, depuis avant qu'on s'exprimer, on endosse ces prénoms déjà, te. Parce que ma réponse, nae, eza, kitoko vraiment te. Deuxièmement, nga linga moi ça za styliste. Et puis, na ba genre, na vivre, na basi, je pense pas qu'on va supporter. Nga linga moi faza na ma chaîne, faza na tatou, faza, donc, aza genre, quoi. Parce que je fais la musique, oui. Nana basi misusu ba s'approche nga, tantôt, ya, préféré te. Donc, c'est un peu ça. Bon, ok, loka lobby. Donc, yo za la tatouage. Vous avez la tatouage te. Ola ta pe sexy te. Ola ta sexy. Ola ta sexy. Pour nous la sexy te lelo. Nataka onda samedi. Ah, ouais, aki casting, c'est vrai. Shido baguette. Nenga yebwe. Okondi maete. Alinga mbali bato bla matoi te. Nande paza. Yaya. eza shwa na ye. Yashwana, yo amukongo, hein. Ngala. Yaya tozunga na zina simo. Bon, Christelle. Christelle. Na oloba nini? Ba onyo so bato boye loko apeba. Mais problème eza te tobengisa o lisusu. Yebisa biso tokomona wapi na balien na yo ya réseaux sociaux. Yebisa biso tokolanda wapi. Face TikTok, Océane Ebengi. WhatsApp, Christelle Ebengi. Facebook, Christelle Kalafan. Bon, Christelle Bobeta, Christelle Maboko. Merci Christelle. Tobeta Maboko pour la femme célibataire. Allez. Yebisa bango komo na yo âge na yo outa wapi osala nini na vie pona bato bayebi yo te. Pour mon adressé, j'ai 21 ans. J'étudie, je suis étudiante. Yebisa ngai ba type nini ya ba genre de mec olingaka. Alors, voilà, ça moi il lancé, moi mas. Mi bala pembe pété, la mi bala za noa. Namoni ke ata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basi bato boye loka pema. Biso to tuna bango pona ni bato boye loka pema. To banda? Bon, notre frère, kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otoboye loka pema. Ouais, comme on a Victoire Luzolo, Nazar âge il y a 30 ans. Nazar Gilois, Nazar artiste. Na tobeli eloko apema parce que kotala ye aza pena ba choix na ngate. Na linga moi ça zala molai, ah mukuse pena te. Moi pembe po sala majar. Posatika ba choix na ngape ngwana zape. Na moi matos sous moins plus élevé. Moi ma belle pe mukie, yo mpe ba choix na nganga. Yaya. Nga moni yo ifo ya awa. Nga lembi. Ngaza akapona émission. Mais ngi na tuna e question mais yo zape moi mukuse. Zape mulai pe tata. Non, ngai na linga na sa mélange moko ezala moi bien. Pour lobi to ko bota na tsemi na ngate ke to bota bana mikuse. Sona boti bana mikuse za bien te, hein, fon lutaka moi mulai. Ça moi genre moi koko dosi ane ça magie eza shwa na bon Dricile oyeki makambo ndeko na biso alobi mpona yo nde siko omoni eboye aza lokola bambele oyo koolinga te mpona nini te nalinga mbala za molai mas. Ok, bon problème eza te tocontinue toboye na biso bafarafara. Bon mon frère kombo na yo âge na yo mpe mpona nini toboye loka pema. Kombo nanga David, ana 23 ans d'âge. Na tobe lolo ma parce que bon, ana kitoko, ana ba fossette bien. Nganga masa mbiji, masa mnen. Tu vois, ya rebondir comme tu as dit. OK. Nani nga ba ça bon. Mais azam mukuse eza bien. Ah bon, pas du tout mon genre. Ah. Bon, oyebi David, omoni David nenga lati boye. Okondi ma nenga za boye. Te. Pona nini te? Akoti pengate. Ah? Akoti pengate. Ok, pas de souci. Yaya,
Elo akotinga te oyo lelo kaka nayokeli yango lelo kaka nga mpe nayoka yango ta nayoka yango te me toyekoli yango sikoyo toyokoyokola bon yo te oza na eloko apema c'est bon bon Drisil kombo na yo age na yo mpo na nini otoboli eloko apema kombo na nga Charma Ekanga naza 20 ans na éclater ballon parce que eza oyo na bakosatandre te na bakozela te basi oyo baza baafricaine na bakosatandre na basi peut-être bakuta na continent mosusu mais oyo na yo mona awa yo awa toza na poto toza na Europe toza na Kinshasa nga nakanisaki to bosala publicité yango wana yo oyaki casting donc ocomprenait eloko te donc tolongola yo so bazaka baafricaine nayebi te so na mpona motu tolongola yo oyoka bato balongo tolongola yo yaya tolongola ye Charman Drisil ndenge Charman aza boye okondima ye mpo na nini te mwana moke omoni alobi te ke oluka mwasi mosusu mpo ailleurs alobi mwana moke donc eloko oyo olobi wana bana basi ya Kinshasa tu t'en fous c'est ça mundele namoni tobimisa ye tokokisa motu mosusu ouais Charman pardon mutu yo ozoluka mwasi ya poto ozoluka mwasi ya kini te toye na basi ya poto te toye mpe na mibali ya poto te oyo baluka mibali yango mwasi ya poto aza awa te oyo toza na Kinshasa toza na bongolo ndenge yanga aloba bongolo toza na bongolo ok Charman malheureusement zela ne fanda nanu wana apres tolongola yo bon ndeko na ngai yo éclater les ballons kombo na yo age na yo mpe mpo na nini éclater les ballons kombo na nga Jérémy j'ai 21 ans eloko epoussé nga d'abord premièrement na éclater ballon eza que premièrement aza mabe te aza passable mais en fait genre ya bamef oyo nga asepelaka na bango aza correspondre te na bacritère oyo nga alingaka c'est pour cela nde na éclater ballon mais aza passable ok bon Drisil alati be alati mpe costume na bamontre baor okosepela na ye te mpo na nini yo kaka te moke oza 20 ans 21 ans ye mpe 21 ans me boza age moko oyo eloko mama Rose aleyebisa biso bana basi balingaka kaka bikolo kini makambo bon ndeko na biso kombo na yo age na yo mpe mpo na nini oklate les ballons oui kombo na nga Shadrack naza na 26 ans critère na ngai oyo nayeli awa naye koluka mwasi pembe aza ne bien elle est très jolie aza na bafossette nalinga mpe mwasi aza na bafossette aza ne bien mais nga nayeli mwasi pembe parce que nalinga bacritère wana trop bon alobi aoluka mwasi pembe yaya mais wani mwasi pembe kaka eza choix na ngai eza choix na yo oui donc c'est ça choix na ye décision na ye ok bon Drisil ndenge Shadrack alati boye okondima motu boye mpona nini alati bien nalinga mobali alata boye te nalinga mobali alataka boye te ok pas de souci toke kasi toke bon ndenge na biso kombo na yo na age na yo mpe mpo na nini toboya eloko apema mpo na sere na biso Drisil oui le nom c'est Shina Baguette et puis j'ai 29 ans juste na toboya eloko apema parce que bon, je trouve pas l'amour, hein. Tu trouves pas l'amour avec elle? Donc, à symbiote, symbité. À kotiote. Ok, bon. Na lobi beto na lobi mabe. Ok, bon. Drisil, nenge Shina Baguette alati boye, okondima ye? Te. Mais yo loba ki ondima ye te nenge alati, mais ye siko le contraire. Akosinga pete? Ok, pas de souci. Namoni ke, elo apema etikali mibale. mibale omoni nanu ezali nanu siko yaya atuna question to akene kaka kotobola atuna question bon tuna bango question moko oza nango olingo oyeba réponse mpona nini botoboli te ok abi mpona nini batoboli te omoni okay. alors toke kasi bon elle est belle
Otoboli te parce qu'elle est belle. Ok, asepeli na obi oza kitoko. Sikoyo yo oyoki réponse na ye. Ok? Alors, le même question à notre frère ici. Kombo na yo, na âge na yo pe po na nini otoboli loka pe mate. Kombo na ngai héritier, âge na nga 29 ans. Bon, natoboli loka pe mate po parce que aza genre ya basi oyo ngai alingaka basi ya mikuse mingi mpe tolo. Donc yango wana oyo epaza nanga. Waouh! Osepeli, hein? Fier, yaya, akomi fier. Akomi fier. Drissil. Bon, Drissil. Allez, napesi yo kirdan pouvoir ye pa na yo. Ba choix na yo, ba décision na yo, ndenge Franco salobara. Kende opona. Kende kotobola kasi kotobola. Oyo eza ekolo. Raison nini otoboli bango eloko ya pema. C'est pas que osepeli na monte kota détail, hein, ma ici. Moi 30 ans, 32 ans. Abi 42 ans. Zambi. 32, 30, nga na baxi âge, pardon, ngai na baxi âge. Ok, bon, yara tresco tout na bango, po na nini, bato bonaka eloko ya pema te ti sikoyo. Yo nde motoboli bango eloko ya pema te. Bon, ndeko na ngai eredi. Otobonaka eloko no ya pema te ti sikoyo, oyoki pe réponse na ye, oloba na ye nini? L'homme propose, la femme, elle réagit. Je proposais, elle n'a pas réagi. Réaction est négatif. C'est la choix naï. Elle est libre pour faire ses choix. Oyoki. Bon, wana réponse à malamu nga na moni, hein, afingi yo te, alobi eloko ya mabe ti. Ok. Bon, ndeko na ngai héritier. Otobolaki eloko ya pema na yo te ti pe ye moko Drissil aye otobole eloko ya pema. Non, nayoki question bien te. Question ezali. Ndenge ya tobole eloko ya pema. Oreagi ndeni. Bon, réaction na ngai eza nango mpe mabe te. Lokwa ya sepeli na ye na ngai te me ngai nasepela ye na ye. Ekufeli nango te. Lemsu mpe oyo oya nsima wasepela na ye na ngai. Pas mal. Drissil, alobi bien, alobi mabe. Ok, yara kasi tozongo. Malheureusement, esimbi te. Merci beaucoup Nengo ye. Peut-être tu peux encore revenir Royal lisusu, non? Omeka lisusu. Merci beaucoup Drissil. Bon, betele maboko. Merci beaucoup Drissil. Bon, bane onabiso, tokesko prochaine femme célibataire. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi, osala apeni na vie. Kombo na nga Priska. Navanda na Njil. Zala enuti. Navanda 21 ans. Bon, âge na yo, na kombo na yo, pe pona nini otobole eloko pema, s'il vous plaît. Kombo na Ridi, nana 22 ans. Bon, toboli il n'est pas trop seulement mon style, il n'est pas grasse. Ada style na ote. Il n'est pas grasse. Il n'est pas? Elle n'est pas grasse. Elle n'est pas grasse. Wana elakisi nini? Aki toko te? Aza munene te. Ah, graisse, ok. So Moi, ya graisse azoluka eza mwasi te. ya monene. Ok. Bon, mama, oyoki eloko alobi. Ok, kasi toke pa mutu mosusu. Bon, kombo na yo, âge na yo, pe pona nini tobolaki eloko ya pema na yo te? Bon, naspéraki kombo na nga David, nana 23 ans. Bon, asepela ini po kitoko, elle est tellement jolie. Bon, nazelaki chance, mais elle m'a pas donné une chance. Après ça, une chance te. Opesaki ye chance te abengi yo kitoko, tie joli oye awa sans make-up, sans sexy, mais ye mo andimaki yo. Yo, pona nini ondimaki ye te? Bon, nandimaki ete po ndakangi basuki. Nde ati bilo matoi. Yango wana nde ondimaki ye te. Mais oyokaki ekutu alobaki te. Oyokaki alobi te, mais déjà wana nde critique olinga te. Sepesi nga te. Ok, yaya. Suki mabe, matoi pe mabe. So mama sepeli na suki te, na bilo matoi te. Shwa na ye ka. Za shwa na ye, hein? Oui, shwa na ye. Toke kasi. Awa nde unabiso.
Kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobolaki eloko apema na yo te. Kombo na nga héritier, âge na nga 29 ans. Atobola eloko apema na nga te po parce que nasepela na ye. Bon, bakuna nge eza bashwa na ye te. Nasala nini? Omoni apesi yo réponse moko malamu. Siko pona nini otobolaki eloko apema ya ndeko na biso héritier. Natobola ye po namoni ana ye bien mais abajean mobele elinga te. Kaka ndenge wana. Siko yo ojenga bajean ya mibali ndenge nini? Nalobe deja ti mo molai. Aleki yo na molai. Mais yaya aleki ye na molai mais ye alingi nini? Moto akota plafond boye. Bon, ndeko na biso tomoni ke ya 1 2 3 4 5 eloko apema etikali. Mama Priska, tobola balo mibale o sepeli na bango te. Yaya alobi keno tobola eloko apema ya mibale ya moto osepeli na bango te. Moko deja se atobola eloko apema toke tune po nini? Moko keno tobola siko mibale. Bon, wow. Ma Priska na moni otoboli eloko apema ya mibale toki otuna ndeko na biso. Kombo na yo, âge na yo, pona nini otoboli eloko apema? Nga kombo na nga Shadrach 26 ans. Atoboli eloko apema parce que elle est très jolie mais d'être parlé na ye eza vraiment na sepeli yango te. Na lingaka mwasi alobaka kitoko. Olingaka mwasi ya timide te? Oui, c'est ça. Ok, bon, omoni alobi oza timide, oza trop timide, alingaka mwasi atia ye mwa pressure. Ok, merci beaucoup. Mais ndenge ndeko na nga Shadrach aza boye, okondima ye te na nzela omoni ye boye okosepela na ye? Te. Pona nini? Aza mokuse mais ok, tepe yaka tepe. Makambo wana nga asupport yango te. Bon, oyo tobolaki eloko apema ezalaki ye na nsusu. Jérémy. Na Jérémy. Bon, toke awa. Bon. Kombo na yo, âge na yo pe pona nini otobolaki eloko ya apema te? Ouais, comme on a Victoire le Zolo, naza na 30 ans. Comment na ye na sepeli na ye Azabel ne elongi malgré matosi na ye eza nanu mukie mais Azabel mundele ezana elo na sepela ye kana elongi na ye mpe nzela lini na ye nde matama ne mpe kokokoto esi oza yaya tuna yo oza âge nini? 30 ans. Po ma Priska oyoki eloko alobi na kati ya ekutu parce na boya na problème. Ye aza boye alati bien alati na costume na chemise. Okondima ye ndenge omoni ye boye. Aza na ye bien, alati pe bien. Mais ande mon poussé. C'est pour ça otobola l'européen. Ok. Bon. Yaya. Basi abalinga mkuse te. Balanda bino. Balanda bino bana poto. Kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobola ki eloko apema te. En fait, kombo na nga Jérémy, j'ai 21 ans. Bit oyo esali ke na tobola te premièrement abandaki pour refléter oyo ezalaki bongo d'abord image ya chrétiennité. C'est pour cela yango nde mpenza nde epusaki ngai na tobola na obalon te. Et deuxièmement aza na ye mpe passable mais nakobakisa eloko moko alors que basi ebele baza na se oyo baza un peu mature bokomatila biso bango likolo te. Oui. Yaya. Sikoyo ozoluka mwasi ya âge nini? Ozoluka mwasi ya âge nini? Zela ma Priska pona nini otobolaki eloko apema ya frère na biso Jérémy? Natobola parce que aza na 21 ans pe 21 ans aza pe mo mokuse.
Bino eloko ba âge na bino Mais mobali ya mikuse bakozala bien. Na âge na bango na Europe c'est pas comme ça. OK. Yaka tozonga kasi. Totikali na eloko apema mibale yaya. Oyo otombe eloko apema te. Na moko na bango kondima moko. Hein? Parce que comme choix na ye non yaya. Comme choix na yo Priska. Comme choix na yo moko siko il faut tobola eloko apema na ye moko ondimi ye lokola Jona o. Hein Priska. Vous voyez pas na yo. Otoboli eloko apema muto azongisa eloko apema. Ah Priska. OK. Kaka sitoke etuna ye mpona nini azongisaki eloko apema atobolaki avant sikoyo azongisa eloko apema yo otoboli ye. Oh revanche. Wow. Revenge yaya. Azongisa eloko apema. Azongisaki eloko apema. Bon. Chinois baguette. Âge na lisusu nini? Oui. Âge na yo? J'ai 29 ans juste. 29 ans juste. Bon. Mpona nini ozongisaki eloko na yo ya pema? Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Na passé, peut-être que, Allah t'a rappelé, à sa peu styliste. Et puis, na mon système, j'ai aimé, hein. Non, c'est un peu ça. Siko, ma Priska, yo qui réponse na a changé ikutu a vie na ye. Hein? Mpona yo. Mais yo oye otobo eloko ya pema. Mpona nini? Premièrement, na toboli po bilomo te etie. Aza na ye bien. Nde tie. C'est na bilomo atoi wana tal. Bon, no na sepe pani te yango wana. Yango na tomoli. OK. Yaya, alingi eloko ya matoi te, alingi mokuse te, mais ye aza molai. Donc, choix na ye kaka. OK. Bon, tozonga nsima parce que namoni déjà awa oponi mutu. Oponi mutu. OK, Devin, viens. Wow. Yaya, sikoyo ekomi comme bango kuna osula na bango. Baya. Baya. OK, tokei. Mama Priska, osepeli na Papa Divine? Oui. Papa Divine, osepeli na Mama Priska? Balingali Bon, déjà boye, tokokende restaurant, tolanda relation na bino, totala nde boloba na bomela, mais toza na esengo koyamba bino lelo na éclater les ballons, trouver l'amour. Merci nde boye, merci beaucoup bokende malamu. Merci. Tobetela bango maboko. Mpona merdi, comme conseil na kopesa merdi, kozala méchante mingi te, kotalaka elongi na yo kosilika trop, mais il faut zala na température, hein? Koninga tosilika pampamba, ok? Conseil nanga pesa yango wana, yango wana tobolaki eloko apema, koninga te ozalaka likolo, il faut ozalaka na respect. Mikomi kitele kinyoso tu, hein bébé?